jeudi ba informer biso na butu que Edingwe moto na ngenge akufi tozo kota to landela nini ezali koleka parce qu'on sait que je sache na bi que soki matanga ezali na commune ya Matete ya Edingwe donc to baluka boba pe na ba mona là où réside champion Edingwe puis na rappeler na batutu et si Edingwe avanda ke dindaka donc bino mo message na mino na mambo yo to message na parce que chaque année ya kufa ne kaza le dessin animé est-ce que batu ba bengi biso ba confirmer biso que Edingwe akufi bato kimbangiste balobi en officiellement selon Petit Acle akufi te via zali champion okufa vraiment émotion et ya mabe makasi oui parce que yo zaki na mukoni champion auto voyager ngana ebika la voyage oui masanso mo bakiti mbongo bino fandi bwendeni obinini bino boyo kite to ikelo ta champion akufi na ndeni ngabi champion akufeli wapi mutuma bengi biso banini na ndenga ba fait bataille à monique ba publier champion da ngabi non champion dans la Brazza ngam na ngeno tika champion tina memele ba valise de coach na car si champion la kabiso ake Brazza mwana na numéro zo les gâté ezo panza batu mutu mabe fait que na Brazzaville maman vous allez raboyer fait beaucoup la kufa la Côte d'Ivoire et comme susu et dis-moi kufi na Brazza mais dis-moi ça fait beaucoup le terre parce que dis-moi yo ngo chende ba dis-moi ba loka ba Copperfield na kati ya États-Unis d'Amérique lelo ba te belé trop mon na ba mo kata suki boy suki wana mutakata raya ngo mutakata ya ngo za mama ami mama ya Koffi Olomide voilà pourquoi Katcher et Dingwa la mamami ya Rosaranate. Tu vois Zananda ou bien comment se fait ça? Tu vas Zananda côté? Tu vas Zananda côté. Yo je comment Nzambe. Oh. Si maman ya Matete ma ya Matete zalia. Donc champion et Dingwa bota la pene siga vandaka boy dans la neti boy. Kuna toilette na kotaka. Parce que ale kaka awa o mona oleka we ti na équilibre ya comment muta kilo aroku ya pe awa. Donc père baby sabiso bana et tongo on est déjà ya oyeba na monde entier donc to polan na biso déjà tongo donc on est en oyeba na monde entier au Simba Masolo depuis quand et Oumeli na eba ko ani soute pe Oumeli de Oumeli vraiment OK ba bino longe bo na champion tu vas ko ta comment te sala c'est OK on va finir ça quartier bima to ni maman tu vas kufi au yate bino comme maman yate ngalo azanani famille Dingwe Congoli solo. Chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Je suis Jean-Cy Luonda, attitude égale à respect. Je suis dans la ville-province de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Je suis dans la commune de Matete, précisément au quartier Vitamine, là où réside le champion Motonangenge Edingwe. Est-ce que c'est vrai Edingwe Motonangenge akufi? To akufite, to bango awa, parce que biso doza bateau en cours derrière l'actualité, parce que to la libianté depuis hier jeudi ba informé biso na butu que Edingwe Motonangenge akufi. J'ai même appelé le journaliste pour la reconfirmer ce qui vit akufi. Basali ko confirmer que champion Edingwe Motonangenge akufi. Mais tandis que moi j'ai parlé avec lui le lundi, mardi et puis mercredi. Malgré il n'est pas en bonne santé, chaque fois tu es au Kenya dans l'hôpital, na yebi que via Zobela. Mais via ko kufa boete. Ça que aussi ça marambo il fallait tout ça là. Donc yemo ko yebi et puis mère n'a pas l'épée à yebi. Dans ça déjà na avenue naé, na on s'est dirigé na ndaku. Po tolande la si réellement akufi. Petit Acle a benga na minuit pour na reconfirmer que Jean-Cy Luonda vient akufi bato kimbangiste ba ebisi biso que Edingwe Motonangenge akufi. To marché to komati e pa na ye. Petit Acle o ebisa ki ngai ba kimbangiste ba bengyo partout dans le monde pour na reconfirmer yo décès ya champion Motonangenge Edingwe. Oyo azali moko ya ba grand catcheur ya République démocratique du Congo. Et puis je rappelle à tout le monde que vous qui nous suivez, nous sommes déjà dans sa résidence Tozo Kota Tolandela
nini ezali koleka parce qu'on sait que je sache nayebi que soki matanga ezali na commune ya Matete ya Edingwe donc to baluka boba pena ba mona là où réside champion Edingwe puis na rappeler na batutu et si Edingwe avanda ke dindaka mbula soki bandi ma ekotaka na ndaku yango moni azali ko senga na bakonzi ba soutenir ye batika été parce que là où habitent ces grandes personnes il fallait à la boété à côté ça mongo trop na trésor public. Nous sommes déjà dans sa résidence. Pour moi, toc toc toc. Voilà. Donc, qui est de la famille? Est-ce que pendant ma tang est à la rabouille? Tous en a nos mamans, mère. Na habité, la biso sikoyo. Mbote. Aujourd'hui, c'est que nous dans la sous-componente. Conséquenté, champion de Moutoumnene. Nazo seka po makambo ezo seksanga na mo za théâtre. Na vedingo mtasali théâtre na mwasi na yeto binombo composer théâtre to ezaka batu ba penser. Ezaka batu nde bakanisi donc ye akufa na kaka. Chaque année akufa donc akufi lisusa baniso okufa. Donc si je commente très bien, vedingo des fois zananda ko mona kufi boyebi ka kufi po ala muka tondeni. Te eza bongo te. Est-ce que, bon, tout ça a épané, dis-moi ça. Bon, j'ai déplacé qui mardi, à passer à 11h à Kendaki Brazzaville, il m'a bien invitation moko, il y a un Kendaki na madame nae. Je vais voyager depuis mardi, le l'autre vendredi. L'autre vendredi, non, non, il était. Ce qui a eu bon monde, via Azali. Ce qui a déplacé à Brazzaville, pourquoi son numéro ne passe pas? Bon, on a des scopes na habité. Souvent, ceux qui ont déplacé, ils sont Kendaka, soit commis à Benga, Bisson Nanda, quoi, parce que son numéro, toko Benga. Mais Banda, Kenda, qui est numéro, moko, les KT, sur WhatsApp, même Facebook, les KT. Les KT, même, il y a moi, sinon, les KT, ça, sinon. On a ce que tu as battu. Mais si tu as battu, Bisso, confirmer Bisso que. Et Edingwe akufi bato kimbangiste balobi officiellement selon petits actes. Akufi te via Zali. Nous tous na papa Matondo na ba journaliste passé ba 5h de ba betelinga porte na bimine et bon mon akande mutala muki na pongi enda lobaka batindi à partir en Kamba aya ko vérifier. Nous tous na bango to soli na bango. Les informations à Lukuta via Zali. Mais vieux, on sait que je sache Nabi que vieux a en bonne santé parce que souvent tu sais que un hôpital Moreza juste côté la frontière. Bon, il a santé et tungi ça qui est mais ayoka qui bien. Si bakir nenios. Si bakir na aza bien. Aza bien. Vous confirmez ce que vous tambola, marmunion solo c'est caso lia bien. Azolia bien, so ka yebo mona ye, so ka yebo mona ya parti ka yakuna ya beach, akobanda deja ka kuna. Donc bino mo message na mino na mambo yo. To message na parce que chaque année ya kufa, ne kaza de dessin animé. Ale kwa soki sikoyo veut dire kufi ya solo sikoyo yo zandeni. Pour messana na dessin animé, au messana na maboke, au messana na mwana nyonso. Pour le loyo sekaboy. Ce qui peno moni pena ka yesiko ya kufa ya solo. Yo lobani o sande. Songa mona moni pena ke oui ya kufa nande. Yesiko awa na parler bat baotala yo, ba ye basoki yo zanani. Bon, nga na za belle sœur na ye, na za leki moi sinaye. OK. Donc bino messana na dessin animé. Te messana na biso na dessin animé na biso, te messana biso na ye, te messana na biso ka ba akufi boya boye, te messana biso na Banda avec le Kamba puis je suis pas seul. Banda Ozalana Edingwe akufi déjà combien de fois? Nako compter fois. Nako compter parce que c'est belé. OK. C'est belé ya kufa ka chaque année. Chaque année. Et ça la rabino comment l'air babomaka est vivant. Et ça la rabino comment? Bon, ceux qui te les personnes demandaient koye baté et bandé paniqué. Au monde oh. Sur le champion Koufi. Deni. S'il te plaît. 4 ans. Tant on a ne bandé dans ce message on a ngoté ce ka ba lobby bo là. Ah. Ba kina se to fait panzana au bangana nous. Koufi. Ndenge ni ko kufa ndeni. Au monde aki mtango ba lobby ka Koufi ye wana bi monika. Bato lobi ke ezandenge na ye za bakisi na ye akufaka et après 2 jours à la muki
ndenge ozaona peut-être edingo aza na ndako aza kokufa bozela 2 jours pour que alamuka te oh siko aza na ndako kokufa so bobombi bolakisa biso ete aza na chambre ya kokufa to ndenge moto akokufa tobombela ndako kwani oh mais yaza muta mystique ici wana edingo isi yo fana na champion zo bate ofana na champion muta mystique wana koluka soki akosala ngo bana ndenge na biso toyeba te neti nga so na yebi aza moto ata na fandi na ye na obanga ok banoko baloba et voilà donc nous avons pris la belle sœur de Edingwe moto na ngenge tozwa pe bayaya parce que esika Edingwe avandaka bayaya bazangaka te formant alakisa grand prêtre boni bien le grand journaliste tomoni awa na tongo et pas champion Edingwe bino boyeka nde bomesana na tongo parce que vers hermo pape ça va petit ba plan hermo pe ba petit pe bayaka pe na ndenge na bango ko luka pe mamakambu yo tomoni na tongo yo luka nini. Merci ma pour la question bon biso zaka bazulu ya Edingwe ka bazulu ya Edingwe no bana ma ya papa donc père abebisa biso bana e tongo on est déjà ya oyeba na monde entier donc to polan na biso déjà tongo donc on est en oyeba na monde entier au simba masolo depuis quand et umeli na eba ko ani sute pe umeli ya de umeli vraiment yo babaka yo to ba melisa yo to bakata nzolo na zo ngo ya obaka ya melisa ya ndenge tout ya ba façon tout ba façon tout vraiment on est na boy so na becho bord mo ezote jamais ils ont pas si c'est comme message oyo partout dans le monde baza alerté que champion dingwa kufi bino boza ba Zulu o matete mobimbe yebi bino boyo ki sangango wapi po bobimimba mo boy matin ezaka lobby to vandi ka bazinga ndezana bayaya to vandi to mara muta kitimba masanso mo kitimba bino vandi bwendeni obinini bino boyo kite to ikelo ta o champion kufi na ndeni ngabia champion akufeli wapi o mutuma bengi biso banini na ndenga ba fe na fe bataille monike ba publier champion dai ngabi non champion dans la Brazza ngamna kinotika champion tina memele ba valise to coach na car si champion la kabiso ake Brazza pour mère loba kiti ba kuma na Brazza bazo ba sim ya Brazza atie to ba kuma ba benga biso mais abi bazonga vendredi mais jusqu'à temps non mère a bengi bisoté parce que to kaka batuka ya kinga ne baloba akufimbe et formation bata Brazza non to zuité de vraie formation ne to ya bata Brazza pona biso depuis que champion azali a daité so formation bien de uta pa bata Brazza parce que Brazza kendaki bitumba to akendaki fête to akendaki nini bon il y a des champions oui baza dingo to ba coupe belé coupe monsieur peut-être ekoya awa na palette comme monsieur singa kifu a se déplacer moko a travailler kuna donc ne ba coupe na inde bino boyebi ni combat ni ba kineka ba coupe na tant que champion pour ma tete eningani mais na kuti pena peloton te parce que nga na yebi ke vesora zate pena lelo na ninga solo ba olala te hein o kuti pelote de lobby ezaki na ba soda ba colonel fenga tina ba soda ba confirmer donc lobby ezaki ne batu na batu donc type na journal lelo ba dans journée aussi la tino bat bando ya kaka pour ba batu na so champion kufi OK c'est bon ce qui soit kufi ya solo bon ce qui a kufi ya solo donc ezaki nzambe mta va permettre que champion adaye so a kufi ya solo inchallah ya matete oningana monde entier fini. OK toi avancer tout ça peu bandoko mususu na yebi ke bat bazawa on est le matin bonjour père bonjour o sola edingo te nenga benga nesko mo ane de Jésus pour la confirmation vertige ouais you peut vertige Jésus benga na yo benga e to landela parce que de Jésus bon o sona batu musuku tina benga ka te benga ka to landela ka te pour tout monde amena ke ceux qui eza pena de Jésus parce que ceux qui ayeba ke ngazala na tongo ye de Jésus champion kokufa boy vraiment émotion et ya mabe makasi oui parce que vous avez une mukoni champion auto voyager ngana ebika la voyage oui bato voyager na mer jour à suka na champion daki ngana mona ba 6e mois oui 6e mois na juin
Non, joué. Au moins, était des centaines de. T'as des chantés vers Nobela. Vers Obela. Parce que je veux pas dire au Senga, aide SOS, vraiment, tu es artiste à mon à Moka. Vous comprenez? Artiste à Moka, s'il vous plaît. Pour y Hermoka, Chermo, Maboke, donc Mystique, Mabé. Bon, ça, artiste, hein? Je vais à Rola Lissabisoté, hein? De Jésus, on est en train d'appeler son fils, de Jésus qui est aussi catcher. Toyo Kaye. Il n'est pas disponible. Ah, ça disponible. Donc, bango nyonso ba yokani. Et là, parce que tu n'as pas yawa, ndé pour na bien le numéro de Jésus. Mère numéro de Zolekate, père Zolekate. Le numéro souga ouais de Jésus, ouais 374 non? Donc na sepeli ka po isa ya lukuta. Malheureusement, à tout ça, il y a un panel papier. Message, on a dit on a tongo. Même si on a champion Koufi. Na tuni est-ce que ça m'a il y a Facebook mais comment veut di bosso par rapport au troisième fois il y a basangoka dit on Koufi c'est ndi vraiment c'est le bière mo boy ba bi ke fazane Tintin akufa na ye à la muki dessin animé. Mais ce qu'on est éli moi vertige. Vous comprenez il y a tongo pena boy. Vous faites rien à d'ailleurs. Tu as un vertige fort. Danger. On a fait tout ça. On a fait à Sola bien à Mututu, à Sala, à Comédie à Mututu. Et ça, moi, parce que moi, je suis champion, le roi, il dit que je suis donc, pas si ma casse. Et ça, le Kuta, en tout cas. Mais ce qui est champion Koufi, s'il vous plaît, ce n'est champion Koufi. Mais oui, banat po azana na journaliste belé ba yebi azana azana mtu munene na kata Congo champion so akufina Félix Antoine Tshisekedi oyo bage edingwa kufi yango na malukuta po champion so akufi dena information tongo déjà no satema edingwa moto na ngenge adai edingwa moto na ngenge adai taka ndo yo yembango na ebisa auto timi sika to etia wapo tonga to ya kutu hier na minuit donc natinga Ramada via sala trop pour nanga. Taneti kuna tala ala mukina donc ane normal. Donc mais batu poussana mais batu o basolo bandengona bati ko pesa ba information wana po biso to bana matete donc to golinga ba bloko wana ti un peu de vertige quoi un peu de vertige to zo ndo yo peut to monio bonjour ndeko boni santé calme master nga ngautu ba bengi ngai na lala yikutu pire vient nga mo benga o edingwa kufi nga lobi edingwa kufi na bina autre zana mona kasnel lobi na sibi a plamedi mona mambo yo tozali na ba plamedi na ba shina nga lobi na yoki yango te na pokwa na koma nanu na vivu yango moninga na ye na yo kuté ope masana nga oza awa osala émission donc akufi na été yara batu ba yoki biyoka yoka et puis fait penanga za bongo numéro zo le katé femme na numéro zo le katé baza pe na kinte mwana na numéro zo le katé ezo panza batu mutu mabe fait que na Brazzaville Maman, vous allez raboyer. Faites beaucoup la coupe à la Côte d'Ivoire. Et comme un sous et dis-moi coupe à Brazzaville. S'il plaît. Au lobby, le moment il y a fait beaucoup. Mais dis-moi, ça fait beaucoup. Parce que dis-moi, il y a chende. Bah, dis-moi, il y a Copperfield, dans les États-Unis d'Amérique. Pour les États-Unis, on a un rappeur, on a un compagnie, on a Copperfield, on a un petit son encore ça. Pour me trouver dingwe koko fait dingwe yo solo ba papa wemba bien papa wemba mais même yemo papa wemba so na vie ebise ba ndemo na dinga na ndi manete ana ba te ngaza ndemo yo neti yo zo mone la soki ya kufi akokufela na mboka ni bon champion aza congolais champion aza congolais ils ala bien makasa kufa na mboka ni poto lele na honneur et ils ala te que akufa ki côté mo boye poto na et puis la province to na parler. Non, le pango na yango. Champion soit Koufi, ouais, ça moi bien. Pour mon inde na champion en tout cas. Et ça c'est bien. OK. Je crois que nous avançons, on va prendre base na EPO bazarana et batambola na et Masaboni. On va bien? Bonne santé. Santé normale. Donc santé ça normal, binosko bazarana dingwe. Parce que dingwe numéro ne lekatenden, yo bureau na. Bon. On a siko tozo yebate numéro ne nyezo lekate. Au moins ni na teni ya musala. Na ke boulot abenga ya ka ba journaliste bazawana bolo bao edingwa kufi mais yo sana ne pana na munu na bancholo ko bele na nzoto. Nga naza
viens na biso ka tofanda na evenza yo pas mon système yo bien ka bato nyonso système ça va tokondimaka po toza epe edingwe tokondimaka toza bato ya système jusqu'où yo ben na vinde vie toza bana quartier kaka toyebani ka bana vie na biso toza na sima awa nalala ikoto lelo na ye wana na tongo bazoyebisanga bato bayaki ebele o edingwa akufi ye kamwisanga edingwa akufa biso toyeba te o edingwa akufi yango nazo mama aleki azobenga biso boya na ndako awa ba journaliste baza to bo témoigner c'est que yana maboke yana maboke to zo ndio to mona na sengle bino mona uti na pongi na ikutu ya koloba mingi mbanga passe vraiment soki nazongi na question na yo pose ya pas beaucoup les c'est que za makamba soni pas champion yebi aloba bien que non ngai avana kufa fona kufa likolo ringe et puis na robunda na katière mobo o robeta nga prena sanene na kufi via loba bongo via loba bongo nga makamwa na kango na mutu na ngeza rakati lelo soki bato baloba que non champion kufi te za lukuta champion za na voyage aux kala mingi te to komona ye mais via bunda lisuta kufa na ringe te c'est l'objectif na loba que non c'est le prophétie na ya loba ngai soki na kufi fona kufa likolo ringe nakufa likolo ringe katière oyo akobeta nga bominga nde ça va mais ba information mosusu wana bato baloba yo edingo akufi edingo mpenza kufa bana vitamine mpe tozala boye tozala na esengo c'est que fait edingo akenaki obunda kuna te na braza akebunda te akende makambo mosusu ezalaka bainvitation babenge akende makambo mosusu azonga na eka mingi te azonga mamosusu mpe tokomona mpe ti ba 12h ebet 11h tomoni ye sikotango tokomona ye omonaka non ndenge tolobaka yo eza dessin d'animé c'est que bato bakotonda susu ebele kati ya lupango. Chers spectateurs, vous nous suivez de partout. Je rappelle à tout le monde que nous sommes dans la commune de Matete, précisément dans le quartier Vitamine, dans la résidence privée, il y a Edingwe Motonangenge. Moi, je confirmé que akufi te. Moi, je l'obate que akufi. Parce que jusque-là, son numéro ne passe pas. Moi, si na épée numéro zo lekate, banana ba numéro na bango zo lekate, ba la quartier pe bazo yaraka na ndaku. Même bateau ba la kata ndaku. Malgré baby qui via za dessin animé, via sala na ba maramuna ye, ezalaka imurte. Mais ezalaka tout cas balingara ba créer ba ko sa vie wana mais bon c'est pas un problème vie peut déjà âge poussani aleki déjà 50 déjà donc via zokende malembe mais na témoignage moro a o via loba que yé pour kufa il faut kufa na scène donc il faut muto aleki na pouvoir na makasi na bomé na katsa ring est-ce que cette prophétie sera réalisée parce que vieux abundara lisusuté vie amatera lisusu na bitumba te via komaka koche ba petit na ye aroma pe kopesa mona ba biloko na ye pa ba petit do ba kene ko bunda ye monga kuna ndima sute kaka na ba plan pour faire comment na kimbangiste alobi atika maka mutu na maya nkamba na ebite soki ya bomba misusu na palais to ba misusu ezalaka makidiba yebisanga vérité soki ba plan eza kote okuna to ezalaka wapi parce que biso toza ana palais pour faire comment que l'église au monde ayo la lati ba vert azobina makolongulu na kimbangiste to ebite soki pe kimbangiste bomba ba plan wana epesaka ye to ndenge nini on va pas confirmer de choses mais je rappelle à tout le monde que to yakinde awa poto zo confirmation bat bazo sekana bango bat bazana ba pongi bazo lamuka balobi hier awa il y avait beaucoup de gens mais moi je dirais c'est déjà un signe ingela ksomoni tango bakoma kokosela mutu makambo ya kokufa ça devient très compliqué donc ça ba message oyo to lingaka to négligera yango te donc là pour ngai moi je vais pas confirmer sa mort mais moi je dirais ceci na batu oyo ba lingaka ko soutenir batu ba konzi oyo ba soutenaka batu surtout mutu le roi Edingo ya kotsa mbongo ebele na trésor public parce que aujourd'hui il représente aussi la République démocratique du Congo. Lelo bato belé tout moment na ba kata suki boy. Suki wana mutakata yango mutakata yango eza mama ami. Mama ya Koffi Olomide. Voilà pourquoi Katcher Edingwa la mama mi ya Rosaranate. Et puis artiste préféré nezara Koffi Olomide. Je crois le message est passé ba latino nyonso bato tout balingara champion Edingwa, c'est les moments. C'est le moment, tout pour ça, la rouna la tsabino na bomo ne sika champion vandara. Arovana na eta ote.
esika oyo avandaka koki kovanda boye te parce que esika azovanda ma ekotaka echolaka tokoki okomisa na standing mosusu te akufa ta na kimia parce que ma ya matete ezali donc champion edingo botala pene esika avandaka boye tala neti boye kuna toilette na kotaka siko alekaka awa omona oleka we ti na équilibre ya koma muta kilo akokuya pe awa so pe caméra ezate bat ba monika nenga koyi bazui batombolier s'il vous plaît aidez notre catcher sauvons-nous parce que il est en vie mais comme un verre le roi comment ça mène na kimbangu et comme il peut le roi donc verre blanc le roi mais comme non on comprend en monte hein tout ça là ba makambo ça la normal ba député ba tout ya gouvernement na yebité na ba quartier mso minene obokenda ba poto bofanda na poto kuna bozo ba grâce pas edingwe bon bozo tika muta marque oyo champion oyo abimisa asala Zefi net ba fena so Zefi et aussi pour manoir tu ramboma imbatable tu suis ba sportif nyos mettre ba zigura ba kangala machine de guerre voilà fena biso yo kuto yati on a parlé fait kangala oyo bisi makambo si ko nazo comprendre des thèmes de le roi dingo donc so ka kufinde ale boy muto na mateta wate ya so comprendre pour d'ailleurs ba imu ndo obima déjà que via da vebo zelani so ka kufinde ale nani vio wana sangsara ba mbongo wana ake sangsere dingo mbongo après boy pe na mateta non lo ba fene vio wana ko vena biso wana chaka Congo oui bien et bon chaka Congo na mambo ya kotango aya banda ça la sensibilisation ya yoka soni te obi ke bino boromisa artiste en danger le roi net mutama boke te sauvera bato belé non toza ba artiste oso comprendre via ça là on a mambo belé so ça on a ba théâtre bo passer on peut dingolo nezang bo chaka Congo da mela mutumbo va mela bato mbongo te mebima kaka mela bo yo mela katendeni balobaka omeli mais yepe champion dingwe akufa eza maboke toni bon likambo ya vie moko na tika atinda mutu te ke yo ata na parler bato tu bazar ata mo ane die makidi bato de Jésus zoomé nanu te bavanda boye bazwi sentiment na bango babanda ko tweeter ke papa biso akufi to ba masa na ye OK ba tweeter ke fa akufi na sentiment ndinga ye mona edingo na so saize ba sentiment ndinga na mabe makasi oyebi mais oyebi ke baloba ke awa ezara ba photo mo bima chama yango te au temple ne ala donc kitubu na kati fongola no rideau te kasi yo ba na palette kuna kutata bango mo ba megata ya mama yaka no mama yaka kitubu olela OK mais fallait fond la rideau na total c'est vraiment na makambo père mbote père oleli nini ma emiso so bimo ebele boye le roi mona muke OK ba bino longe boye na champion tuna ko fata mkomo te sala so to kenja ba finga msa quartier bima ndo yo nini mama tuna kufi au yate bino famille momo yate ngalo azanani famille dingwe pas problème nini Pangsa no ma misu problème nini to moni ozolela awa ma misu ebimio qu'est-ce qui ne va pas hein yo yo ki ngwe na libanda kuna yo ça mena ngai ça makambo ezoleka wa donc to eki lela mais to morie logo ezate te yo lobananu yo zu message wapi et pas bato nzela balobi nini ngwa akufi yo uti place na uti commune batende yo uti quartier batende OK donc bala batende nemba biso ke ngwa akufi yo sko za nani et pas moto na ngenge yo ba obengo nani yo za mwana nkasi sko mère wa ye akole au boy je sais pas comment expliquer ça. C'est que bino balankasi bozala na projet ya olia vie tondene po yesko akole obo azo ba bino boko ya te bino wala problème nini na moto na ngingi ngakuna ya chaque jour yo ya à chaque jour olia pa
soki ale atikeli ngai yo oza na babiloko ya ve te yo simbasoki akufi frère te ne abo bakotana mpona ayi na nord de gaulle na ntongo awa nord de gaulle alobi na ngai eloko moko te po ve mpe numero nezoleka te mwasi ne mpe ezoleka te tozoyeba te sikoyo aza na ndako ou bien comment expliquer ça te vi aza na ndako te vi aza na ndako te yo jour nzambe sikoyo naloba na koma satana to ndeni bino omesana na satana te sikoyo nalobi boye yo jour asuka bokutana na champion ezali mokoni bosala baje ou bien jour asuka okutana na champion ezali mokoni ya liaka na vie yo liaka na vie te vatikela ko biloko nga comprendre te makambo ya solo ou bien ndenge yo lingi eza ya solo to ya lokuta ya lokuta eza ya lokuta bon eza ya lokuta kasi merci ok voilà donc mon nom kasi il y a Edingoe Motonangenge voilà donc il avait déjà de larmes aux yeux. Donc, il avait déjà de larmes aux yeux. Viens, Miradi. Tu vas bien, Miradi? Oui, je vais bien. Yoko Edingo, Mibali Bakilanda Rote. Et Babanga. Babanga, hein? Même la classe. Hein? Babanga. Pouani. Balobake, après ça, on a pu mon dame. Yo pe monda mango zali. Tezate. Tezate. Yo la la rapeno la mogi pe olota kete. Même pas. Non, na lota était elo moka mabina lota te. Non, lota te. Te. Avant, vous avez dit lota avant que Kimbangiste. Même pas. Même pas. Siko yo olamuki kasi ko Miradi. Message au kele ngwapi. En fait, naza na maindo menayoki en fait, ba voisin to vana na bango. Ba bengi ba biko ba benga ki bango lobi na butu ba yisi bango que koko na biso akufi. Bien on bité ba qui n'est pas déjà j'ai bité ko pas déjà c'est trop tard. Na zo na ka moto na ya biso na vérifier. Tant pe na yebo na moni que ça na ngo ya le côté da ngo ba rumeur. Donc yo à la côté mona ba fazer a swag. Oui. Ana maindo mais donc beaucoup message boy rapide. Parce que ce que zaki solo ma miso ngabima. Ngabima nga makasi. Na sepe na non na tcheku poudre na ngata kufakabe akufa sikote. Donc nous oza boye yopé oza na 6e au présenté qui examen d'état na yo. Oui. Vous expérience à combien? 75. Vous 75 l'école. Collège Saint-Paul School. Ok, c'est bon, Miradi. Je crois que c'est plus le Gozoyo. Yépé, Azad de la famille, Azad de la dit, à l'autre année, Viété, à Simane Pelocoté. Mais, yo, est-ce que vous liez un peu de la vie? Oh, tu lias quand? On a coco na liboso moi aussi. Est-ce que tu as battu le bac? Azad qui si battu qui Mario le bani? Angandi malangate. Mais mère na biso nda beta ba mi bal. Moni Casimir na bino za na ba plante. Yo barandete. Te azala na ngote ayo ka force nzoto. Force nzoto, yo poza force nzoto. Nga beta nga za na makasite. Za na makasite. C'est le kola. Tant bon simbisa on doit comprendre. Bon simbisa matin. Mais bonne chance et puis te dis que il faut jouer. Aux armes na classe. Très intelligente. Très intelligente hein. Donc, félicitations déjà. Jour diplôme et bima. Tout y en a maindombe, tout y a fêté. Ok? Ok. Voilà, donc, les gens ont tout dit. Binomo bomoni. Il n'y a rien. Au papa Chéral au Bara, il n'y a rien, c'est maïs. Nous étions chez Dingo Motonangenge. Merci à Théo Zambrota. Il y a Théo Zambrota Moni. Na yeti et pas Dingo Motonangenge. Na pas Dingo Motonangenge. Et puis voilà, donc il n'est pas mort, champion Motonangenge. Pour l'instant, il est à Brazzaville, à Keba Fernaye, Bino Bato Bossara ba Fernaye Dingwe Motonangenge. Boibi qui a zappé homme d'affaires spirituel.
Donc lui-même, il sait ce qu'il fait. Donc voilà. Alex Fumoussi, hymne national. Voilà le quartier de Edingo Motonangenge. Il y a Théo Zambrota. C'est que Edingo Vandara Yangoyo. Binomo Bomoni. Donc Toroloba Mingite. Et c'est Sike Edingo Vandara. Le très spécial JM Boda. Mon Sike Edingo Vandara. David Loutete Gaoucho. Vous avez un champion Vandara. Tal, donc, on a habité moi comme un vert. Depuis 20 ans, na kimbangiste, moi comme un vert. Donc, porte comme un vert. Moi comme un vert, donc, toujours battu. Donc, je crois on va attendre jusqu'au vieux au coma. Tellement, on va bien le vendredi. Donc, biso to rosala, poto landela, to tout navier. Ceux qui ont Tintin, ont dessin animé, ont monté maboke, ont salé maboke, tout n'est vie. Pour nous le balanga mingité pour ça que non, on va salé mamna, on va léopard. On a journaliste, on a yaka kaka. Et pas vieux to sololi, to landeli makambo. Et puis Makamezo qui est bien. Merci à tout le monde parce que vous étiez scotchés, connectés à nous suivre. Restez branchés, connectés de nous suivre parce que vous aurez les informations claires et limpides. Na temps réel, na nenge bolingue lara. Donc, pour ne pas confirmer que Edingo a Koufi, parce que nous avons moniété. Donc, moyen à confirmer égalité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi. Il est 8h30. Tout ça en résidence naïe. Via Daenete, Nenge Bango Balobi, mais numéro de téléphone naïe, Ezo Lekate. Nous sommes vendredi 22 juillet 2022. La commune Yamatete na vitamine. Théo Landela. Vieux à la Brazzaville. Trouvé la retour naïe. Souga Ozong à toi Ozong à te. Prochaine marque. Merci à tout le monde. Congolais solo.